Capage TV. Capage TV. Bomoninga na mkina tongo na komi na nga na Sulis cosmétique ba mama bagam na biso eza original biso ba savon na biso ezali kaka à base ya ba produits naturels eza na ba fraise ba malala banana biso tozala na bio oyo mingi eza pona bain intime eza pe na balinyoka nango ba savon na biso eza na balinyoka nango donc moyen ko to gratter nzoto makasi eza te yango moko ezali na linyoka nango portable eza kitoko oyo eza à base ya aloe vera mwasi mobali olingi balivre ba savon na biso eza disponible partout omona à base ya charbon na esaki bino ki eza na linyoka nango donc oza kutata na problème te mwana pa kosokola nango eza ata na interdiction moko te omoni na linyoka na yo nga na ye koto yo naozela bino bosisa nde basavon oyo nalobaki te butalanga mbala moko nazosukola elongi na nga mbala moko nazosukola nzoto na nga savon linyoka mbala moko ezala te na Sulis cosmétique totyeli bino nyonso oyo ya malonga bandeko ya Kinshasa pe ya ndinga ya lelo ya sika botu nanga nini société ya botongi bandako na kombo ya Thierry Bouda Construction TBC en cycle ezali organisé ba service ebele en matière de construction lokola maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage pe misala ya ndenge na ndenge ezali na kati bozoluka biso wapi boluka biso musika te bozali na numéro 35 avenue Victoire commune ya Kalamu quartier Matongede référence au Bibi Play ba numéro na biso ezali 0032 46 62 49 007 081 19 46 088 benga biso pe na numéro mususu 083 81 15 088 kola lisamisu te bandeko ya Kinshasa soki oza na bandako na yo ke bokoya kotika bana baorphelin sans héritage yaka kotongisa bandako na bino na société Thierry Bouda Construction TBC na prima lamu boya mobondo ekeyo moi ba maman boni na bino ba maman nyonso ya Congo na pesi bino ba mbote ebele en tout cas na pesi bino ba mbote ebele place nyonso bozali nzambe amona bino nzambe apambola bino boze ebele ngai kaka na mwa oka popo nakanaki yango merci na baoyo nyonso balandaka ngai en tout cas nga pe mama Capage na linga bino mikolo bolobaka mama Capage babongebungebu boye bamakiage kitoko boye nazaka na maquilleur na nga awa na se awa lama akoma habité avoleka plateau fona bongisa yo malgré que nga nakoka vraiment ba make-up te mais en tout cas soki oleka devant batou il faut pas que ça embellir un peu towana bo moins 16 eloba merci na baoyo nyonso batalaka biso nzambe apambola bino na bao balingaka biso te parce que ndenge toza boye eza na bato misusu ntango biso tokendaka kolala kosambela eza na bato oyo chaque jour bakontelaka biso nde biso tokontaka 5 6 minutes 10 minutes ndenge balakisaka biso bango mpe bakontelaka biso lelo abeli te mwa mwasi akolemba te ngade ya bayebisanga yango yo olembaka te mosala baya mibali yo olembaka te yo kolemba mokolo nini olembaka na yo te. En tout cas, merci na basali na nzambe nyonso oyo bapriaka mpona biso bazalaka mpona biso elongo baintervaka mpona biso nzambe apambola bino parce que le juste azalaka fidèle na baoyo ya ye yango wana il faut kozalaka vraiment fidèle mpe na nkolo mokeli na likolo na se maître ya temps mpe ya circonstance bamaman tomitiaka na place na biso ya bamaman bomoni nga soki nalakisi bino bato ebele bamama Capage te ya biso ndenge nini ya koteka
te biso ndenge nini otekaka ndenge nini bilamba no ekendaka ndenge nini mamanga no ekendaka ndenge nini autre bana pasteur John nzela ya kolekela de pema nzela ya kolekela ya vie po zwa so babeteli oli solo okoka te topenaka. Il y a des jours aussi au monde na sa émission au moment 22h dem sous 22h wana mutu so afai na bana ne balali menga mama Kapash na yaka na osala musala ezate pona za lâche ezate pona basi mususu wa femme au foyer mususu balekinga ezate pona te na mi pese la valeur nanga dignité nanga ezana musala orientation nanga ntina koma boy o na komi boy pona pasi ya musala na galerie présidentielle on a koya ko louer ko senga ka libanda bo pesa ngai na mbuta likasu vie nanga na pese ba mbote belé bonne guérison mbuta ozana motema tozo senga na mbuta tozo la na moi place moi ezo kita tozo tournaka lelo nzamba pesi plateau pona ni tena oyata 1h 2h le bana pasteur John ko négliger place et loko e bandino na pas cité pona ni tena oyata 1h te ndeko na ngai RCC comme nous avons besoin de comme beaucoup kuna wa zongi koto RCC ndenge nini yo yaka to tourner sur le travail et ko futa lelo te futa lobby na lobaka na bana basi teka ta koteka sala musala lelo mibale lelo ba ko nga pe basi bazo sala musala mama Kapash sala nini batante ya teka kati de tisoulish cosmétique savon na biso oyo nga na pakola oyo pour na za moi teint clair na ngena tchaka pe ba éclaircissant makasté bo banga binote oyo za maquillage la machinga teinture pe na makasté ba lumière essaie de quoi éclairer na za pembete oyo za pour na ba imperfection à peau soulish cosmétique eza ba gamme oyo ya ba savon ba tcheli biso pour na bana pour na ba papa pour na ba imperfection à peau pour na ba toni spalinga ba bouton ici là soulish cosmétique eza pour na biso soko lingi yango obengi kana ba numéro na biso to tiaka arsène a tchela biso toko pesa yo ba coordonner nyonso ba yo livrer yo peut-être za bio herbe cacao ti na biso oyo café na biso to melango cuillère ya café omeli yango ozana problème ya sucre ozana problème ya misu ba tout ba kisi moko zo bikisa makambo ebele boy bio herbe cacao kisi moko mais zo bikisa na makambo ebele nga de faisait qui trop de misalo mona ero na épuisé il faut na mela kisi il faut na ça mais banana bio herbe cacao tan na salinde na mela suki sa attention te parce que ba kisi avec le temps et kozaka ba makamsongolo pakala musala na ngai so na silisi wana partenaire azoya pona ni ponga mama Kapash na za na source balobi même na bible balobaka oyo azala ngoti mama na ngai saka ngai abi Cynthia même na bible koma muto azana ngote bazwaka mo mukio azana ngo oyo azana ngo nde babakisa ngana bandaka na 2 maputa 3 maputa ba maman eza moi de la femme naza maman nakoma mama ngamo pe nakoma okamwa kola mukala ko mpe mama ko tanti na ba ya batu pe ko tanti pe ko kebo bi batata ndoki ngai pena na bana gelo Kapash jamais na bima tata ndoki nazaka tante mo ya wow en tout cas naza mama leki moka ya malamu na banda na maputa na ngai oyo na banda koteka yesu makasi po pasteur John a conseiller ki ngai na fanda na bina okende musala te na komi pe na grossesse na nga 5 mois 6 mois moi sa misala makasi ezate me funa lukambongo na sala nini quelquefois pe ezaki te ke pasi eteki sa ye omoni kozana pasi bakosaka bino te so nazaki na mbongo nakomi koteka ebimisanga lokwa nazaki mwasi ya mbongo nakwei nakomi mwasi ya pasi yaya moto akosa ote ozaki mwasi ya ministre député oza mwana ministre ngai nayebi mwana moko ya ministre na Congo oyo papa mbongo mais elles vont se panne azwa mama puta na c'est une jeune fille na ba ikuku na fola na pese coup de pouce abisinga ma sœur moi je suis pas célèbre mais je vends de pannes j'achète mes pannes on couvre pour moi bazo coudre pour nanga et puis nazo teka yango en ligne na ba TikTok nanga na WhatsApp nga pesa la ka bon j'avais pas de clientes né na komi nango lelo mais na ndo teka la banane donc kana zandu na biso ona lobango zandu na biso ka bakosa ote faut que de Turquie il faut que des États-Unis ou que de Lagos kende bo yaya
ata so za na ba camarade ya bozui nga za ba camarade so basala ba mikene ba 2000 10000 12000 la vana ba ngope ba copine mais non yo tchali lo bana na katite pongala musunga kapashi 12000 ngono ya okecha un mois wana na jean wa mais j'ai des copines basala ba mikene ba 5000 na mois mais et complexe ngate ngalo ba abongo ya 5000 ya bango mais un jour la peine okoma mais le quoi na za ngali kinimba ya ngana ba mama ya ba 200 ya ba 100 nga za ali kinimba même à $20 mais na $20 wana ka omona terre ya bisi ouais mama kapash 300 na eza to sa ndeni oli na futa terre na bisi elongola kana li kinimba nga 50 wana ezaka na place que moi si fois na ambition et puis moi si fois yebaka eloko nini oya ko sala pona ko pour l'épanouissement na ye place nini rovanda po ba nani opesa litoi bande konanga to vanda pena ba fia ba matalana ya kombo ekezongi mais to zala na kati ya complexe na banguti des fois il faut reculer pour mieux sauter ngana za kana zando o na kati na te na zando kana za na kina sombi ba saki ponga na za forte te na saki mikolonde na koma makasi na saki ponga na za nga tai na normal za akelanga na nga mbinga te basaka minene na kukango sute na koma kala basaki mo mikie pépite na nga na kasi wana basaki pe musu ona za na so na maternité basaka okocha couche okocha bo memi mena kukasu basaka minene te na kota ka ana zandu aizana ba grossiste ba détaillant mingi ba grossiste okenda a Turquie te mais ezana bato basomba bilamba Turquie ba yote kapé na zandu na somba ba sac nanga na ba prix abordable na kota na Congo ba fi bazana na bolembu ba fi o mona o ya ba lixo biso so mona biso o ba fi bazana na bolembu ba ka kika nzamela kika o sa ko changer ba lingerie même ba soutien na zandu yaya so si bata $200 $100 $50 papa pe sarayo poza ba film so ba dépendant na ba papa ko ya ba futi a peso 50 100 aider mobali ba idaka mobali te onga mibali oyo boena so talika ba conseil mobali ba idaka ete pona nini boye yaya oko échouer pour un an bana bazala ya maman na pesi force na mettre na biso oyo. En tout cas, si désolé, maître a bien engagé pour intervenir en obé là, mon maître mon abanane sous les cas où canapé sur merci a bien engagé tous oya obé là, mais nga tellement ba trikanga makasi na ban téléphone. Arsène en tout cas au look adresse ya hôpital na surtout kinde kotala pour moi na biso. Neti yé moi si na asundo le lié ba na bongo. Maman na yeba valeur a mwana. Tona mona ba maman biso ba ko mikolo to sunga bango. Comment mukolo e ba valeur a mwana ya ona isaka nzambe asala basi nyonso grâce asala ba papa nyonso grâce asala mutu nyonso grâce apesa ye mwana ba couple o ezangi bana nzambe apesa bino bana na kombo na Yesu na sisili solo te ponga mutu na ngeza kanango et ton serveur na kotaka na zando na 300 à l'époque na Congo web pour ngamba na kala ba kosa binote moi ezako mona na pona zara déjà kasa ba futi ngambo na Sonas na pesi Daniel Masarombote na mokonzi nga deko na pesi mbote na Sonas pe a sonami ya lycée ko ba vie na nga penza na pesi ba mbote ba futa ngambongo na nga wana nazaki chargé ya communication ya Congo ya kingam na ki na partenariat ya Sonas Jackie Kapash na pesi bambote na Congo c'est so ba futi ngam na zuna ki futa président Chabani nazoka mo 300 na ngana na bana na mbongo nazoka $300 au bomona o na koti Congo et pardon na koti Zandu wa se jana pe na futa na kati ya Zandu wana be bandelika wana kota Newlis na sima ya RTGA somba 10 sacs ya pépite ya makasi na Zandu Turquie te ngape na bola kaka le bana mon pasteur John moi fait mon kosa le kapé mais na ninga bien na bien parce que na yote Chine et na teka na bana elek na irsila ngata la di bumbu ngala ndo te dans koma kaka yo ke notike là na teke la Paulette ki muntu na teke la Élysée Odia na teka na Congo après une semaine na kepe na récolter mo na $900 na bi
Côté quand bien même, regarde dans la grossesse, na oteka, na nozanga mbongoti. Eza pona ko édifier yo okufeli mobali, okufelaki mobali. Eza pona ko édifier ke atiki ngana bana, mobali oyo yambanga sur na téléphone te, ngana bana no kosuka wapi, minerva la bana yo. Ngaso na kasika mama biso batiki na bana 6. Irsila na inani, ngana 10 ans. Na bana 6. Po papa biso akala bakufa ba jeune hein. Lelo biso ba 40 to mona on ko ezelo côté. Po toto na papa akala. Ba papa akala mingi ba kena pe na ba quarantaine, ba trentaine. Atike di mo se fait 5 enfants. Ba maman biso akala bazala makasi. Et pourquoi pas biso génération? Oh comme bisenga senga ti ba camarade ya mobali. Oh comme on na ba camarade ya mobali. Dikola ko senga na ba bureau. Dikola ko senga pona bana, ba senga pona bana te ba travailler ka pona bana. Ba senga pona bana te, on travaille pour les enfants. Moi si mon côté o ayebi ko sala mbongo atulaka. Te, lo ba yemo ka boya. Lo ba pas na yombo te déclaration familiale. Mais mobali nyonso o ayebi pe a vie. O pena ayebi alinga venir na ye. Alanda ka moi si o aza moluki. Et écoutez combien ataba Thomson au kaka auto okoko bana Thomson kaka spaghetti o tena coin na bino o la ta propre aux ala propre o sala mombongo no kitoko na pesi bino ba point wana nyonso na bandaka na maputa na ngai ba 1 2 3 o na china sima a po mama Magali maputa azali hein Magali Kabelo partenaire na nga ba Kabelo grossiste oko vendre pe aux États-Unis aux na Brazza aux na Kin même ma capache na oka ndo lobaki est-ce que me pas Magali Kabelo to na discuter ba Kabelo na banata na 5 Kabelo na banata na 2 Kabelo ya obo moni bat ba komi koloba o wana sala kanini po sala boye de là on peut parler de Maria la petite Maria elle a bossé elle bosse comme pas possible na côté li moi na te na côté li leki wana te. Mais moi na moi si on a niveau à travailler on a le bara ngapena so na zemo na changu ngapena so na zemo na côté kuna ba terre jaune banani ba grand ba bosseur kuna taille elobela bango loté nesa bino place eza na ba BBL koleka changu ezate mboka oyo na ba BBL mo ba kimbanse ke ba changu ba kingasa ba zanna ba fie ba plateau ba zanga ba bosseuse yango so totali bien ta na mikili ba to ba tongi ba awa ezaka ba garçon na ba fie ba changu ngana na ngai fie lemba salon mais nazaka l'esprit ya changu na loba ngo na mashamuti na esa même lité akanda ngana za kwa na bota mana changu na kwa na kena ngola Angola na ngeza anaza Kishasa mais na sala lokwa na lufu nazo luka il faut vivre à bongo surtout pour na bana basi baleki na biso ngana lobara bat bachaka kate na bamatia na nga mais muto aussi a trebisha a sota a resisa a oyebiso ke place wana komekate en tout cas, on commence à la même face au micro pour tout travailler na John. Toujours na face au micro. Pour yo rapata atano ndambu. Nga seri mo boye. Na fanda ka abuka ndenge zala mo matala na mona pena mutu mo abwakelanga mo système. Loboko na kaka. Garçon abi yo kapashi yo. Ngane na za a pona yebi ke na za pena na nga sainteté. Mais na tamolo na droiture. Des fois, il faut nos comportements et ça par rapport à biso. Ça on a un système na yo. C'est ça ya nini. Quand de créer ba boko na bango na soni ba lengi sa ba tu ba bisa tumbo. Mais asenga ngambongo ti. Alengi sanga ka on na ko publier yo. Elle a ba 8 ans. Pour na ebina que ça na ngo lokuta. Mais après au komena ngai mo limbi sanga ser na moi si mutu lokwa yo to ko publier te talaka ya kala kutu sans John sans litea abi sintia na ko publier tata ndeni pour oza vraiment osola bien yo ata matière ye to longola poani to lobite que toi parfaite
mais des fois tu réfléchis ya malamu tous rappelé mbangu na jugement te nde na moni yango batu belé Micho petite na nga ya awa Micho ebi plateau na nga on petite na nga Micho so sika mema Micho na théâtre te maningaza ana Kapach TV naza ba image mususu awa ba quelque chose to sala Micho peut-être même croit liboso na je crois ils na Kapach télévision so bat ba ozonga peut-être ba talk show nga mutu nyonso atrebishaka na sekaka été pour bisope tozala pele mususu pe na ben conscience mo boye bolinga mystique bolinga kipate oh bon mona ba bisope tozala pe na ba batu mususu pe ba ya bambongo pe ba ya pe ba make-up pe mais so za na ba encadrement peut-être to so to bien encadrement est bien té exactement trop dur mais so za pe na kiteti po bisope ba leki le so pas comment na moi ba kiteti ya on faut ba leki faut yo kaka moi moké et puis faut tala ozotambola na nani o partager na nani o lingi nani batu ni ozo fréquenter pour mokili o etonda makam batu misu ba ya ba côté la yo okasa ko ba côté la yo nzoka ne wana ba bete mo boko ndepo dinda bolingo to koko linga te ko ngala na ke ko tinda ça dit que zoba tinte tango oyo bolingo comme na ba degré mo boye ya conscience ya mais mo pe boye au monde pe sentiment pe kokota to sambela rende trop même na ba prière nzamba longola biso ba sentiment to sambela rende trop nzamba tindela biso batu ya malamu na nzela na biso to sambela rende trop ba péché mignon na biso elongwaka parce que bolumbu ya mutu ezali ko détruire génération na ye mobimba eza ko détruire avenir ya mutu eza ko boma mninga donc soki papa soki mama soki mwana soki ye moko asalaki acte oyo ya liboso nano eza ko sengela ye bolimbisi et surtout ko seba bolimbisi pa nzambe bino ba kolok acte pour nga ko s'éclipser un peu na ba réseau na lo barango téléphone ya mboka te téléphone encore tout monde a depuis comment la facilité place diable à fanda place diable à fandi na vie ba camarade kili nga na zarata na zuba problème sur les réseaux sociaux il y a des gens qui m'appellent to côté la yo ba fingo mingi ka munoko e côté la mu ka munoko on peut finga mu nga na lo ba pena te ya tika na yo te tika eleka nyonso elekaka. Je vois les gens se justifier par-ci, par-là. Le seul place à se justifier, c'est à Pankoul. Tout ça, la berère, tout kouéaka, tout télémaka. Tout sengeli qui va pardon. En tant que sœur à Michou, na sengeli pardon. Puis on préférait oh mon toi bengo expliqué. Oh mon toi bengo expliqué. Ma sœur, ma petite sœur, tais-toi. Éclipse-toi un peu. Kota na musala na ozala au fond. Zala pena à fond na musala na yo. Bozana événement na bino. Ba tu soupe pas profiter pour pas salir peut-être là mususu. Si la chou, il faut vraiment que ozala en tout cas na prière et puis na sagesse ebelé. Na koloba mukie. Vraiment ce qui essaie de changer à ton entourage, de changer ma méthode, reculer pour mieux sauter, quand tu as le beau qu'on approche à Zoba, tu as des fois. Papa et tonton Nabiso, tu vas respecter les Nabiso ya basi. Et c'est très important. Nga ex na mo passer nga vidéo nga so za na ngo pesa. Ka bato to sala na la mususu ba créer biso ba ranking to emi mutu na makolote. Ba kota ba senga pena nous on kaza ba publicité ba sengi boaka poate ti bo to dinye ezaka click ezate ke o bimi o mobile na bibi ezala pena ba vendre la pena ata 20 personnes ba vendre lio ba ko esokaka
po ani yo mataka avion po ani yo salaka boye po ani yo za matalana po ani boye yango omona babiso oyo nga na boya même car nga na boya même car namona mpe car nakoma na bamukongo bakongo balimbisanga tonto nokola toloba bakongo mpenza me na yo otala eza mama na idéologie bakongo baloka mindela koza na jean moko me keye na banki okosenge mpe babiso oza nango tondimi me babiso ezaka fo tiaka mwa eloko moko ya 3000 mwa nini ka tala bavanité ntongo bato baotala mpe bo baoya kaka me so oyaka no makolo na bamoto nani aotyoka oza nango te me so okomi koexpose ekomi boye ekezongi ye biso tokende na banord okei mpe sa matalana ozongi pour se couvrir cache-toi eloba nango papa Toms boyoka nzembo wana cache-toi ça dit beaucoup baleki na biso bato ebele basibla bata théâtre eza bénédiction eza eloko moko esalaka ke bato baseka basepela yango mpe diable ayaka avandeka na maboki wana botala na matanga eleki na désordre tomia tosue matanga na bavideo koma ata moto yango aza motema mabe ya kopublie matanga ezalaki nanu concert bakundi ete me bobwaki matière ata kutu yango balobi malheur na moto oyo place oyo likama ekolekela nzambe asunga SB vos armes fortes et surtout si là en tout cas nga kutango émission na kaka aussi la sala na eba déjà que biso to ba ta réseau ya kala ya tongo to eba ne ba trikaka to ebi boye ba biso to lobaka na lobango ba biso pe to zo ba déception to le kana ba boye mais to zala rande mayeli baleki l'humilité précède la gloire musala eloko kofuta koleka musala na yo moko ezate silence pe komi bomba eza très important silence na komi bomba eza très important nga des fois so bomoni ngane na vanda na chepe make up na ngebu bo eza fruit ya musala so boyebi ndena kendo so mama puta na kuta na bato so na bazandu wana bamona ba kapache makolo poussière suki pela bizarre pourquoi na se déguisar mais nini musala ngai so na ozonga na oloba nzambe fufuta nga na musala ngai oloba te nzambe futa posha ya mbali wana po ya te des fois les hommes faut pas mona biso na game moko boye ngeza bato so ba déranger bato ba yape ba denda pour faut tous avoir la difficulté ba border biso facilement pour bota la ka nengo kendaka balongoli ombamo kala mingi ta ba otaki okoma page mo ba uti otrikenga bazi photo na ba komi makambo héritier na feregola mutu tu abi o eza capacité bokosi mutu nyosa yebi na héritier watanda beye mo yebi na fere mo yebi ke sinta ko komane makambo ti do esimbité et dendi nzaba sala biso grâce na ba place totambolaka na masolo to sololaka na ba biloko to betaka soko zui likamfoza reposer okanga ta téléphone ofandi en famille so za na famille ya malonga ete ya yo ekoede yo na moni ndeko na biso pe papa mécène ndenga betami makofi et papa ndeko mwasi mwana toko kumisa yango te po mutu azana valeur pe mutu maloba foto yeba kamna mutana éducation na mutu na mutu bat mususu ba yeba koloba te pour réponse wana pe saki bo pe sanga basi te même soit ngalo ba na contexte mususu ekendenge mususu na lobango awa to banga ka ba famille ya basi na to banga ka ba famille na biso mibali wana bobomi ka libala ngo wana bobomi ka libala ngo po bobeti pakala ndaku na kote musu ba memi bana kote musu wa bobomi ka libala ngo bandeko na biso ya mibali to senga rapé babenga ngoni kombo kimi
comme Tommy Simbara, avant ça, il faut réfléchir à nous. Ils ont un terme, moi, baluba wana. Ils ont un terme, moi, ils ont maîtrise de soi. Tous ont vraiment la maîtrise de soi. Ils ont vraiment très, très important. Toki ko sala nyonso, ba biloko mususu ezala ngo ko fanda ka ko solola et puis ko longola parce que pour l'instant, muto azala ndaka libala zande ona bino. Ba paka toyebani, paka zala ka muto bozoma so honorer mutu. Bo bengi ka botalisi, des fois faut totalisa na kaka. Et ça très important. Michou lobi okuno ko zo appelle kamu. Zaka na maîtrise ko benga raté o bengi oyo non. Ufandi kaka. Pour que mai so sopani nzambe kande akopangusa ya ona loba mingi to recommandaka ba sort na biso na nzambe bata mokilité ozora 18 live ti o craquer mais na minute so za besoin kara ya batu na nkolo na ba yaya o ba yan ba expérience nzambe kande aifasaka mais ko zongela isusu ti kaka pona leki nanga mishute pona bana nyonso ya basi bazokola baleki na biso tout ata biso ba mikolo po bolingo ekiparate ba tonton pe toyeba so bolingi mwasi ezaka te a s'exhiber a sala bo non to lo bango anytime to za ba sans tout mettre kaka pona ko corriger ngana zaka nanga muta tout le monde naza muta dinana sara masiala mon combat naza muta bela bomona bena na maputa nanga libaya moko na olata ana sima ana tricha comme pas là popo o na mona comme pas là na tricha on a tonyango na tekela rabatu belé babilama dans naza comme sans parti pris mais tous appel batu o soki moninga salelo ko pe ata mabe to ko condamner mais to ko boma été pour tous appel na besoin na elobi là msusu on a appelé canal il y a témoignage et pas nzambe to lingara plus tout ça tous aura la propre finance na biso moko que tout chakeli que pas bampaka pas ba mécène et pas baninga na boka ba mécène te na boka na ba mécène te na za ba Willy Mandala professeur des innocents pardon Willy Mandala Yaya Eric Mandala Willy Mandala Yaya Eric Mandala Laurette Mandala ba famille nanga na ko ya pour ça la matala Eric Mandala il faut que tu aille dimanche au raté a dimanche le 8 mars patron Eric Mandala le professeur des ignorants a grand frère propre mais na ko ça la makele te ya nanga te pour ça na madame azape na ba relation na il faut te respecter tout ça ba chancel Mbappé demi-dieu et c'est na camarade nanga masa nanga chancel pour na yebi mutu so tongo boka chancel akebeto diabo pas chancel ozangi pe suma ramo bien donc faut tous ara ba limite to ba ko bomba ba mangam na biso nzambe apambola bato nyos ba landi biso na ba belle famille tous ara na maîtrise de soi na biso mo pe basi to ba place ko tchalo kolo et ça très important tout à la revenir kaka ya yote ya famille ya bandeko aux star pona yote tala pe famille na yo tala pe bandeko na tala pe entourage na yo et ça vraiment très important et ça qui mo kela zana ya ko Capage TV. Capage TV.